Émission Bokoko Abayindo, ndeko nyonso, ndeko tobosa na bokoko na biso te, yango nde sali biso lelo tozala, tolanda Bokoko Abayindo, oyo epesami na ndeko na bino, Kongo Alenga, mwana Fumu Kimbangu. Le meilleur et donc les coinjo à Toya Labouni. Et Dingoma Tikulu menga meto Katu simba kananzi tikulu Mbote na bandeko balandinoso balandaka émission Bokoko ya Bayindo Nzambe apambola bino ya bino ndeko Kongo Alenga mwana ya Fumu Kimbangu. Bandeko na ngai tokutani lisusu na émission na bino bolingaka Bokoko ya Bayindo ndenge toyebisaka bino kaka bandeko, abonnez-vous massivement na Kongo Alenga TV esika wapi bandeko bokokuta ba émission ya marque nyonso toyo bino bolingi tokosala yango. Ya solo bandeko na ngai lelo émission Bokoko ya Bayindo toyekolobela likambo etali souffrance ya peuple congolais tellement passe leki bandeko ba congolais mingi ba mipesa mingi na kosambela. Ya solo bandeko kosambela ndenge bakoko na biso balakisi biso balobiki ya solo mutu soki oyebi kosambela te oyebi nzambe te en tout cas bandeko na ngai ezali mabe. Mutu nyonso tu na mokili il faut oyeba nzambe parce que bakoko na biso balobiki ya solo tango bango babaye kobotama eloko ya liboso baboti na bango baye koyebisa bango ezali merci mwana na biso ye nzambe mutu atindi yo na mokili. Donc eloko ya liboso babanda kolakisa yo ezali monene ya tata nzambe. Donc biloko na ye oyo nyonso ya akeli ndenge ye alingaka okomona koza mwana moke bakoyebisa yo kobeta moninga te parce que soko obeti moninga ezali mabe. Donc basine oyo ya tata nzambe nyonso tu na mokili baye babotami na yo, donc baboti na yo to bakoko na yo bakolakisa yo te ya solo mwana moke obongi otambola boye eloko boye koki kosimba te eloko boye koki kosala yango pe oyo koki kosala te ndenge pe tata nzambe alakisaki bango ke zamba oyo mbuma oyo nde toyebi ndenge balobaka mbuma oyo koki kosimba te ya solo bato mosusu ndenge bakoko balobiki ezalaka nango pomi te ndenge biso bayindo tozwilama epai ya mindele bango ti lelo bayebiki ya solo ezali bongo mbuma oyo Adam et Eve bapekisaki bango balia te ezalaki pomme. Bakretien mpe ti lelo na mangomba bazali koteya kaka lolenge wana. Kasi biso epai na biso ezali na ndenge mosusu bakoko na biso balobiki ya solo bakoko na biso ya yambo bango bakende kosala amour sexuel oyo nzambe apermetaki nanu te na ngonga wana. Yango merci mingi na mama Jeannette Fashion oyo azosala biso mwa bilamba oyo bandeko nyonso so bokoti na YouTube bokomona bokomi kaka mama Jeannette Fashion bandeko na nga bokokuta modele ya basi ezali pe ya mibali pe ezali
Merci mingi na maman Jeannette Fashion. Moi si ya papa Serge Kosanika. Yende mutu aza kotongela biso ba bilamba oboza komona Kongo alenga lataka tango nyonso na ba émission oyo tobengi bokoko ya bayindo. Bandeko la biso lelo tokolobela makambo oyo vraiment bozali komona biso bayindo bandeko tozali koyokana te. Soko keye lelo na Congo na bandi photo bozali komona ezali République démocratique du Congo Kinshasa na 1960. Botala beauté oyo ndenge mindele bango tango bazalaki ndenge batikelaki biso yango. Lelo tozali koloba bo bandeko na ngai likambo ya poison nanu tobanda ekoti na communauté na biso ba Congolais. Babiso balobi poison ebanda nango kala bandeko na ngai ba Congolais tozwaka makambo kaka na Frère Jacques te. Parce que Congolais loko nyonso to azwaka na Frère Jacques. Donc poison eza na Congo na Kinshasa bato bazali kotsela bato ba poison bandeko koboya. Lelo bato ba théâtre bazali kolela poison ekoti. Na kati ya église poison ekoti. Poison ekoti na niveau moko même ba famille tokomi kobanga. Tokomi kobangana bandeko mingi bakomi kokende Kinshasa bakomi kobanga. Kasi ya solo bandeko na ngai niveau oyo bato bazali kosambela na Kinshasa en tout cas bandeko na ngai tokomi lelo de tolingi toleka kutu Nigeria. Parce que ba Nigérien bango basambelaka na niveau moko koboya. Bango basangisa na ya bokoko na bango. Parce que bazali ko respecter bokoko mais ba groupe de rêve auto benga ba groupe de rêve pe kuna na kata Nigeria ezali bebo na ndenge ko sakana te. Mais naza komituna ngaka en tant que mwana bakoko molobeli ya bakoko oyo tosalaka émission bokoko bayindo toyambaka bato ya bokoko pe tolobelaka pe oyo bakoko na biso bazalaki nango. Ngai nayaka kovalorize bango bayeba valeur ya kimbangu. Qui était kimbangu? Bapesa fumu kimbangu biso tobengi valeur nde tomonaka lelo soki na Brésil okokuta basali ekeko moko bato nyonso bakendaka kuna mpona kokanga mafoto to komonisa monene na bango spirituel na ekeko wana. Ekeko ya Jésus oyo batia kuna na Brésil. Biso pe na Congo ba autorité na biso babangala bango mindele te parce que ezali ba valeur na biso mundele te muto wa kokanga bango. Ezala ozali pharmacien rosicrucien mais yeba valeur ya bakoko na yo. Valoriser bango ndenge tomona na Inde lelo ministre ya Inde aye ko valoriser Inde lelo. Soki nazo komboleza ko kimanga vraiment mimo bien maman. Donc bandeko na ngai boko remarquer que maman bole misata musu na bosa ni kombo na ye oko sentir que bandeko na nga aye ko valoriser ba ancêtre ya ba indien lelo Inde bazo ba comme na puissance moko bandeko okoboya. Lui, qui forme maudit aux racines de l'idéologie nationaliste hindoue, écrite par Savarkar et ses successeurs. Une idéologie de revanche, née des blessures de l'histoire indienne avec la colonisation britannique, et avant, avec les invasions musulmanes qui ravageaient et occupent l'Inde du Xe au XVe siècle. Hindu nationalism is a belated response. Le nationalisme hindou est une réponse tardive à un phénomène qui a tourmenté l'Inde pendant un millénaire, à savoir les invasions des armées musulmanes venant de l'Asie centrale. Donc, durant un millénaire, l'Inde a été vandalisée à maintes reprises.
pillés par des armées qui arrivaient de l'autre côté de la frontière ouest. Une grande partie du patrimoine de l'Inde a été détruit au cours de ces raids. Et de nombreux hindous ont été massacrés et convertis de force à l'islam. Quelques siècles plus tard, au XIXe siècle, les Indiens subissent de nouvelles violences et humiliations avec la colonisation britannique. Vous savez, l'impérialisme a été la plus grande malédiction pour la civilisation hindoue, que ce soit l'impérialisme anglais ou portugais qui a asservi le peuple. Cela reposait essentiellement sur le présupposé que certaines personnes sont supérieures. Et au nom de la mission civilisatrice, ils ont exploité les ressources et les êtres humains. Ils ont changé notre langue, ils ont imposé leur religion, ils ont humilié les peuples autochtones qu'ils déclaraient arriérés et non civilisés. Ils ont détruit notre propre pensée. Depuis l'indépendance de l'Inde en 1947, les nationalistes rêvent donc de prendre leur revanche et de construire un État purement hindou sur les territoires sacrés de l'Inde des origines. Ce pays, qui a acquis son indépendance en 1947, existait depuis plusieurs milliers d'années. Par conséquent, ce n'est pas comme si nous étions apparus comme par enchantement un beau jour en 1947, sur le coup de minuit, et que nous étions devenus soudainement une nation. C'est un message très puissant que vous envoyez à vos partisans quand vous dites « L'Inde va se réapproprier son histoire, revenir à son âge d'or où il n'y avait pas de musulmans, pas de Britanniques, où nous étions tous hindous et nous étions glorieux. Nous avions la meilleure science, la meilleure religion, nous avions toutes les connaissances dont le monde avait besoin et nous allons retrouver ce passé. » Okoboya, 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 bandeko na ngai. Okoboya. Pourquoi pas pepe lelo biso na kati ya Congo? Yango ngai ndeko na bino Congo alenga na ya kaka ko valoriser bango. Tant que naza kolobela bango, tant que bango pe bakoko na ngai bankulu na biso baza kopesa nga pe implice kati na bomoto na ngai ya bonzoto pe na bomoto na ngai na molimo. Parce que ngai nakolobelaka bango kaka. Eza ndenge Nzambe atindaki nga na mokili. Natalaka église Kimbangisi te parce que église Kimbangisi eza religion. Ndenge catholique yali, protestant yali, islam ezali, Kimbangisi te pe eza bongo. Église Kimbangisi ezali religion. Mais molimo ya mutu na mokili Nzambe mutu atindaka yango. Yango na yebisaka bandeko na ngai pe na yebisaka pe bato tozalaka na bango na bareligion oyo etali ke bareligion toye kokuta na mokili. Fumu Kimbangu awutaki likolo te ayembala moko na religion Kimbangisi ou ekomi religion Kimbangisi. Yesu awutaki likolo te ayembala moko pa catholique ebandi. Non. Yesu ayeki pe kokuta bareligion. Judaïsme ezalaki. Fumu Kimbangu pe ntango aye kokuta catholique ezali religion catholique, protestant ezalaki religion, bayeki pe kokuta yango. Buddha pe ndenge moko aye kokuta hindu, soki hindusa oyo lelo eza na Inde, religion na bango ba hindu. Donc bandeko na ngai batindami nyonso bakutaka ba religion. Po mokili banda lobi kanda kala kala. Alors lelo bandeko na ngai na mboka Congo niveau toza kosambela lelo bandeko na ngai toza koyeba sute kosambela ngo ekomi ndenge nini. Tellement souffrance eleki peuple congolais abungi na ye ayebi lisusu bancetre na ye te bandeko na ngai ekomi penza. Donc bandeko okoboya bayebi lisusu te bakosambela ndenge nini po te Nzambe aya kosala kati na bango.
Donc baza koyeba lisusu te bakosambela ndenge nini. Tomoni ministre ya Inde oyo lelo avalorize baindien mpona kozongisa baindien. Biso ba chrétien lelo tokofinga baindien baza bahindu. Hindu ezali religion ya mabe. Mais naki hindusa na bango wana soki hindusisme na bango wana atanke bahindu nzambe aza kolakisa bango mayele pe aza kopesa bango mapamboli bakenda kosambela na se bazoganga ye moko ministre na bango akendaka na mabanga pena na likolo esika basetre na bango bazali kokende akendaka kuna akei kolele pe ya basetre na ye. Bandeko na ngai lelo nga ndeko na bino Kongo alengana bokomona video oyo botala ndenge bakongolais ba groupe de réveil bakomi kosambela. Est-ce que baza na bonne route to baza na mauvaise route? Bandeko na ngai bokomona ndenge niveau ya pasi telema ekoti. Mutu nyonso azali kobanga poison, mutu nyonso azali kobanga souffrance, mutu nyonso doki aza komiyeba te aza koluka libala. Il faut ya kozwangoka libala yango na kati église. Donc il faut mibambama na mabele abanda kosambela mpona nini nzambe apesa ye libala. Mutu nyonso mpo azwa mosala azali koya na mosala na église pardon amekwei na mabele nzambe aza kobaluka na bapotopoto nzambe epesa ngai mosala mpo nazangi mosala. Kasi na Congo misala ya malunga mpenza ezali te. Mutu aza koluka libala bandeko na ngai bana mibali bazala misala te moye bazwa basi babala ezali te. Lelo bato bakomi kobwaka na bambasu mpona nini motema ya mabe. Yango bandeko bokomona video oyo eza moke botala niveau bato baza kosambela na kati ya République démocratique du Congo. Botala eske likambo oyo bango baye koluka na kati église nde baza kosambela wana bakozwa yango. Eza ka question po parce que biso bakongolais lelo eza koyebana lisusu te toza kokende wapi. Congo c'est un grand pays. Pour le moment na kati Afrique pays moko leki biso na monene à part Algérie eza te. Nous sommes une grande nation, un grand pays. Il faut tous dans la institution moko zala fort lokola Inde, lokola Chine. Il faut que le président Nabiso va reconnaître l'ancêtre Nabiso en tant qu'un grand pays, grande nation, pour pas orienter Bango, Bananzela Oyo, Nengene Bakoko Tambola, pour pas sauver ba peuple na Bango. Parce que peuple, il faut battre la futur na Bango. Battre la lobby na Bango. Mais ceux qui battent lobby na Bango, peuple au tout comme on congolais, tokozalaka kaka ba pauvre, tokozalaka kaka na sima ba politicien, au tout comme on baza ko se enrichir, président ko ya changer, président no so ya a kozwa mbongo akei na ye, asali o akoye ko sala na moi famille na ye, groupe ski la famille na ye sili. Mais biso peuple congolais, tokozala toujours ba perdant. Yango bandeko, tolanda vidéo, bongo sema, tokotia commentaire na masolo ya boko kwa bayindo. Abonnez-vous na Congo Alenga TV. Ya bino ndeko Congo Alenga mwana ya fumu kimbangu oyo amemelaka bino toujours masolo ya bokoko pona kolobela mabele oyo tobengi mabele ya fumu kimbangu pambate yende nzambe alataki nzoto kati na biso na mokili pona komonisa monene ya Congo oyo tobengi nzambe nzakomba mvidi mukulu Mungu Baba Maweja Minyame tolanda extrait ya vidéo oyo totala ndenge peuple noir bayindo bakomedi na niveau ya kosambela tata mozali tsi wa likolo na se. Est-ce que
toza na bonne route nzambe akosunga biso baafricain to akosunga bato bamemelaki biso religion tolanda. Matondo mingi bandeko balandi nyonso ya bokoko wa bayindo nzambe apambola bino na bandi bolandi na bilili bandeko boyebi ke émission oyo ba mama mingi ya mikolo oyo pena bakomelaka ngai mpe tosololaka po balandaka émission oyo yango nazalaka na respect na bango bandeko na ngai okoboya ba mama oyo balandaka émission oyo vraiment nzambe apambola bino bo partager toujours vidéo et puis bo s'abonner na Congo Alenga TV tokoyelaka bino kaka makambo malamu bandeko soki totali ndenge bato baza kokweya na niveau baza kokwela wana na kati ya émission oyo na video oyo tokoti kolanda bandeko ezali pasi pe mawa nzambe akopambola biso te nzambe akopambola biso te bandeko. Pourquoi? Parce que lignée oyo tozali nango eza kolakisa ke bakoko na biso bakweyaka boye te mpona kosambela nzambe bakweyaka boye te bakoko na biso kutu deja koganga kosambela koganga bango balingaki yango te mpo nzambe alakisaki bango bongo te. Sekret ya nzambe ezali kaka yo na tata nzambe oyo atindi yo na mokili mpo molimo na yo moto eza kosenga epa na ye nzoto nde eza koexekite nzoto eza kosalela molimo kasi molimo na yo yango nde il faut ezala na sekret na nzambe yango moli bakoko na biso bazalaki na sekret moko mpo oyeba yango ezalaki pasi il faut akende koloba yango kaka pa ya mutu mpe alobi na ye ke bomba sekele oyo sekele babimisaka yango te ezalaki maloba ya bakoko na biso biso lelo ekoma mutu aye kopesa yo sekret donc sekele na ye yo ozwi sekret wana okei koyebisa yango songolo mpakala yo papa oyebisi mama mama ayebisi moninga na ye akei nango yo paster oyebisi mama paster ayebisi leki na ye ayebisi mobali na ye ayebisi kamarade na ye ayebisi mwasi na ye ayebisi leki na ye ozomona keno yango biso na Congo tokotikala kaka kobonga nanu lelo te parce que tant que tokozonga na bancetre na biso te po tozwa oyo ya malamu nyonso basalaki ndenge ministre ya Inde asali lelo tala Inde ekomi grande nation parce que bazongeli ki indu na bango bokoko na bango yango ekomi osalisa bango bokoko eza mabe te biso tofingaka yango meme paster nauti koloba yango paster mpe aza na kati ya bokoko kolia na ye kosala makambo nyonso asalaka eza na kibokoko na ye estce boyoka paster aloti ndoto na français lobaki soki aza bana tobotami awa oyo babotami awa neti ngai banda na koma boye na nalota ndoto na anglais te na dutch na allemand te nalotaka ndoto na lingala na ndenge ya kibokoko paster akolota kaka ndoto
na Lingala, na Kikongo to na Chiluba to na Swahili. Bandeko na ngai, toza na lignée ya mabe, botala niveau tozo kino kosambela. Kaka bato baza kosambela, akotsela moninga na ye poison. Kaka bato baza kino kosambela, akobwakela moninga na ye mbasu. Kaka bato baza kino kosambela, bayoka na katena ndeko na ye, o babotami na famille. Kaka bato baza kino kosambela, jaloux na baninga na ye, to jalouse na baninga na ye. Toko bonga ndenge nini. Chaque dimanche, ba politicien bakendaka ba église catholique protestant, mais mitema mabe parce que alingi pouvoir ka yazala likolo ya moninga. Toko yokana te, nzoka ezali tant que bozonga la bokoko na bino, bokomi ko comprendre que il faut to lingana. Il faut to lingana, il faut to bomba na ba secret. Secret na biso ya ndako to ya nation, ezalaki ndako na bino, papa na bino asubi, yoke kobeta lisolo wana, epe ya camarade na yo, obike papa na biso azaka bisuba, bandeko na yebite soki papa na bino yoke yango yoko zala ndenge ni. Tata mwana pe tata molimo sana. Mafamboli tata simo kibango ya kati na biso. Tata simo kibango ya bandaki misala na ya kubikisa bato maladi ya wanankama. Osala kama kamo si ndenge na ndenge bikisa biso. Fami tuzo ya koningana. Ndaku tuzo ya koningana ba maladi leki. Maladi ezo mema biso na nzela liwa. Liwa ikende musika, maladi pe ikende musika. Maladi oyo etiaka satana na nzoto ya moto, nzambe moto alongolaka. Mundomba zambe vanza builomanga kwange yese nzambe ame dedikisa mundomba zambe vanza mwela melo tanina nzambe ame Zambia me kuchisiko ilumbanga ngisi wela tanina ala satana nzongejigidi sambukia medo tambula wewe na Zambia me kuchisiko ilumbanga ngisi Satana nzongejigidi sambukia medo tambula. Biso tozali kosala kati na elanga na bino basili tolobaka ata tosimba bino na maboko ya bato mabe oza na nguya mpe makasi ya kolongola biso na maboko ya bato mabe wana pamba te tolondaka mabe. Mundomba zambe vanza builomanga kwange yese nzambe ame dedikisa zo mundomba zambe vanza mwela medo tanina nzambe ame kuvikao Zambia me kutisiko uilowanga kwangesi wila medo tanina lala satana umwidi Zambia medo tambula wewe na Zambia me kutisiko. Donc bandeko nanga pa na Congo bandeko no sobolondaka émission bokoka bayindo mamloba oyo bandeko ezali biso toyaka kaka pona ko éclaircir po lelo soko tali bato nyonso to baza kolobela bokoko na kati ya Congo baza diaboliser banani baza ko diaboliser bango ezali bato bazali ba groupe oyo to bengi ba église chrétienne
nyonso to dans la Congo elingi bato bokoko te pona nini ba chinois baza koseka biso ba indien baza koseka biso même mindele ba mimela biso religion yango basekaka biso kutu ya koloba kutu te tala ndenge batikela biso mboka tala paysage ozomona ngo ndeka mikili mais mikili te ozomona wana Congo Kinshasa ya 1960 tala banzete kitoko lelo ke na boulevard banzete no soto bakata yango bandeko na ngai emission bokoko bayindo toyelaka bino masolo ya mabele oyo ya bakoko na biso batikela biso to valoriser bango to reconnaître bango même yo pasteur awa toza komona ngo un prêtre un sango même sango ya Vatican ayebi bakoko na ya ba Argentin sango wana tobengi Pape François ayebi bakoko na ye ya ba Argentin apesaka bango pe valeur apesaka bango valeur bandeko na ngai yo za catholique ozoyina ndeko na yo catholique olingi ye te o ngai kimbangiste olinga nga te siko mpona nini nasala yo nini tozola biso kutu problème te mais papa shora wana nalingaka ye te papa kongo alenga nalingaka ye te sikoyo olingaka ye te mpona nini yo moko ntango osambelaka wana otunaka nzambe te tuna mpe papa simoki mbangu kiangani pourkui ngai nalingaka papa kongo alenga te tunaka ye ntango osambelaka donc bandeko na ngai o ngai nakendaka groupe de réveil mais yo okendaka groupe de réveil epai ya paster walesa tuna mpe paster walesa pourkui ngai nalingaka évangéliste diago te pourquoi mpona nini mpo nini motema mabe oza contre moninga ozali contre diago ozali contre kongo alenga mais kongo alenga asala yo eloko te eloko moko te ye alingi yo yo olingi ye te mais yo moko oyeba na nzambe na yo parce que biso mpa na biso bokoko ndenge mpena nzambe ateye biso na bokoko na ndenge papa diange nazali kolobela bokoko ya solo na ndenge bankulu bangunza baza kolobela yango fo tolingaka tanke tokolingana te bana na biso mpe bakoyokanaka te bakoyokana te yango ozomonaka na bafamille tozali na bomoko te parce que toza na linie moko te ya bonzambe toza na linie moko te ndeko na nga ndenge tobotama na famille nga na yo toza nzela moko te na likambo tali bonzambe tobengi la spiritualité oyo eza na kati na bonzoto na molimo toza nzela moko te tokoyokanaka te ekosimba te yango ozomona bandeko na ngai tozosala na mabe parce que toza na linie moko te mpo nga nde nazali awa na ndeko na nga eco mondial oyo azali lelo kuna na mboka Kinshasa jamais nakoyina papa na biso eco mondial parce que toza na nzela moko ya bonzambe toza toujours na nzela fumuki mbangu toza korespecte banorme nyonso ndenge bakoko na biso balobi linga ndeko na yo ndenge oza komilinga obuki manga eza mibale pesa ye mpe moko bokabola ngo kabolia lisasa libumu ekanga nzala eza teke yo nyonso mibale yo olingi olia yango biso sikoyo toza ndenge wana babokokiste o mbuta poshan obika ve na ngai poshan andel asalaka bacontener il faut nalinga ye parce que ntango nazotinda bakoli na ngai epai na ye ye mpe aza kosalisa nga mpo bakoli ekomaka kitoko agence assure poshan andel number 1 na kati ya bundes poshan andel mobange na bango 2 fois te poshan andel bandeko na ngai soki oza na koli na yo okangi bakarton okangi bilamba basani biloko ya ndenge na ndenge chez poshan andel ya sire na ndenge akosakana te oza na voiture na yo oza na posa voiture wana ekende na Congo na RDC na Kinshasa poshan andel azali wana
bandeko nango za na besoin ya kosala conteneur Pochan Andel azali akoya kotikela yo conteneur na liboso pena ya lopango na yo otondisi conteneur na yo o nga na lingi 20 pieds o nga na za na posa 40 pieds mobange na bango agence Pochan Andel akoya kotikela yo conteneur na yo bandeko na ngai ya Luanda Angola bandeko nyonso ya Kinshasa bandeko Pochan Andel azali wana mpona bino numéro 1 na kati ya Allemagne number 1 Pochan Andel mobange na bango tokoma kobenga esonga nzila yende moto azali molakisi number 1 na kati ya Bundes deux fois te Pochan Andel deux fois te bandeko na ngai bozala ebele bobongisa bakoli na bino bokomona épreuve ye moko ne babengaka esonga nzila bokomona mpenza kia solo kisalo ye deux fois te bobenga na banumero ezali fiche ezali komonana bobenga to bobenga ngai moko kongo alenga nazali mieux placé mpona komonisa bino na Pochan Andel number 1 Pochan Andel numéro 1 na kati ya Bundes. En tout cas papa continue toujours mosala na yo ya kitoko ozali kosala mpona bana Bundes pe bana ya Europe mobimba kisalo toujours Pochan Andel number 1 Pochan Andel numéro 1 na kati ya Bundes. Ah papa continue na yo kisalo toujours yo deux fois te nzamba pambola yo Pochan Andel mobange na agence number 1 il faut na lingai vie etambolaka ndenge wana ndeko na ngai yango zomona bandeko tomoni wana bakei kosambela bakwe na base eza ignorance baza komona ondire baza na bonne voie mais nzoka nde nzambe ya bakoko na bango asengi bongo te yango naza koyebisa bino bandeko kosambela ezali sekret ya motu ntango yo ye nga na telemi awa yo oza awa mosusu aza liboso mosusu toza kosambela toza koganga nzambe na ngai nzambe ngai ndenge nazali awa nzambe na ngai naza na bezwa mbongo nangi boye nzambe nautaki kosala moto moko mabe limbisa ngai me ndeko aza pembeni na oyo aza liboso na oyo aza na nsima bazwi yango bayoki yango ntango bakoyoka yango papa kongo alenga kutu nalandaki ye oyebi ke ndenge bana kosambela nzoka nde ye moto ayibaki lipa wana omoni lipa moko boye ezalaki na eglize sango na yo epanzani oyokaka o no te ezalaki papa wana papa makiadi ye nde moto asalaki eloko wana oyo atobolaki bapina ya bato donc bandeko na ngai bakoko na biso basambelaki bazali kosambela na mitema na molimo ntango baza kosambela nzambe aza koyoka bango mpo oyo yo oza kokanisa nzambe asi ayebi yango mais soki boza kosala prière en général problème eza te mais bandeko na ngai ntango basalaka prière yo so lingo yoka oyo moninga aza kosambela yebaka yango bandeko na ngai soko ozwi maloba ya moto oyo akomi kokende kopanza yango nzambe akopinire yo mpo mabondeli na yo nzambe akoyoka yango te oyo nyonso yo kosenga nzambe akoyoka yango te parce que eloko oyo osali ya motuya maloba ya moninga oyo aza kosenga epai ya tata nzambe yo ozwi yango okei kopanza yango epai ya bato oza plus que Satan. Donc angelo ya Satan oyo atindaka na mokili yo mpo oza angelo ya Satan parce que oza wana mpona kozwaka baprière ya bato mpo okendaka kopanza yango bino bato bokendaka na baéglise de réveil bozalaka na angele bozalaka na angele kozwa baprière ya bato te yo ozwa losambo ya motu okenda kopesa yango okenda koyebisa yango mpa ya bato na libanda donc ozali angelo ya Satan yango ozomona ke bato baza kobunda na baeglise baza koswana baza kotina bapoison bandeko na ngai vraiment eza soni mpe mawa mingi
na biso communauté na biso lelo vraiment oyo ezali kosala meza kitoko te yango bandeko toza kokenda suka conseil ka tokopesa vraiment ya liboso ezali na baautorité na biso bo reconnaître bancetre na biso président oyo akosala yango bandeko akotikala héros ndenge tomoni ministre premier ministre ya Inde mamo soki kombe kimi ngai te vraiment naza kombolela kokima ngai ndenge lelo a valoriser ba indien tala ndenge tobanga bango na Congo partout baza kokende lelo bakomopesa bango respect ye moko premier ministre na bango soki aye awa na kati Europe mais ba président nyonso ya monde baza kotitila kobanga ye parce que bayebi déjà que lobi puissance mondiale ekokoma bango Vita e mama belela ka tata ntwala nye tata Philippe Mbumba tata Matai Mwanda tata Sima Utoko tata Andre Masua belela ka Nzambia bakoko belela ka Takimbangwe belela kama kimpa vita e mama ya vita kanga e mama belela mama Luila e mama ya ndona nzinga e mama belela mama Futa e mama Kenge Lufuma e mama belela kama Kinzembo e belela ka Nzambia bakoko na yo e koko nzala panda e kaka kitele kinambwe etaki mbangwe tata tala pasi omona mpona biso bayindo tata kokangama mpona ngai moyindo tata ondima konyokwama mpona ngai moyindo kasi ya lelo yo topesi yo mokongo tata tala lelo bakomi koevante bakomi kosala biloko bazwi mayele bana nyonso to ya bandien oyo bayaki na Europe bazwi mayele bazongi na Inde na mayele ya bokoko na bango basangisi yango force ndenge Mao asalaka Chine lelo un grand nation lokola Congo ka kobundana koswana kotiana bapoison koyinana bafamille na se na yebisi bino na bafamille tokotikala koyokana te parce que toza mitema mabe toza na religion moko te na mitema mpe na molimo donc na bonzoto mpe na molimo moyen simba ezali te papa na yo azali religion mosusu yo mwana religion mosusu mama na yo religion mosusu yo noko na yo donc tala bakousin bacousine donc bokaboni wana bandeko na ngai ekosimba nango te jalousie eza trop na kati ya famille ekosimba te na kati ya baeglise jalousie eza trop toza koyokana te parce que eza mpe famille oyo tobengi famille na kati église boyokana ezali te parce que pasteur alingi ye nde fa azala na mbongo ye nde fa azala bien avivre na ndako ya monene babiloko nyonso na kati ya ndako ezala kokoka aza na bana misala aza na makambo tu baza kolengela ye baza kofukamela ye ye azomona yango lokumu totie na bainstitution ya Congo kote bapoliticien mpe ndenge moko président alingi azala likolo baministre na se badoke tu wana soki tokomi na président oyo aza koreconnaitre nde tomoni mamo oyo ya premier ministre ya Inde simplicité na ye alobiki mboka na biso ekoma nation moko fort to reconnaître na baancetre na biso bato oyo bazalaka liboso na biso oyo basopaka makila na bango mpo na mabele oyo il faut to reconnaître bango partout il faut totia bistati na bango bazwi grand leader na bango atongeli stati ya monene bato nyonso fo bakenda kofukamela ye kolela epai na ye et pourquoi pas biso grand leader na biso c'est Fumuki Mbangu
c'est fumu kimbangu eza mutu mususu te mindele pe bayebi yango c'est fumu kimbangu leader na biso ye wana mususu azali te o biso tokolanda c'est fumu kimbangu soki biso tolandi ye bandeko na ngai nzela na biso pe ekofungwama ye kaka wana fumu kimbangu so tolandi ye nzela na biso efungwama baformation barosicroix oyo boza na Congo oyo boza na pouvoir oza formation pesa vale nayebi te soki ye moto akokanga bino bachance na bino non kovalorize bancetre na bino eza elembo moko etikalaka na baracine bana ya bana bareconnaître mpo bazala puissant lobi c'est ça parce que yo koleka na yo ministre okoleka na yo président okoleka na yo donc bandeko na ngai yango ozomona keno biso na mboka na biso toza koreconnaître biloko wana nyonso tu te toza komona ondire okozala kaka paster mpo koleka to ngai mpe na koleka nde tosala bemission oyo tokoleka na biso toza na ta na biso mutu na mutu azali na esprit oyo nzambe azosala kati na ye ndenge nzambe atindi na mokili nzambe apambola bino bandeko na ngai merci mingi bandeko nyonso tu boza kotiela bato bapoison tomoni mama na biso asalaka biso batéâtre mama Kalunga azosala fierté ya bato batéâtre mama Kalunga asali école il faut kofélicite ye mpo nini aza na susi ya bana bazwa mayele atongeli bato école bolingi boboma ye na poison tala motema ya mabe ya communauté na biso bacongolais biso peuple Congo mpo na nini mama ya bato asekisaka bato aza kosala 1+4 na biso bato soki aza koloba aza koseka toza koseka pardon bolingi boboma ye asali nini boza kobwaka na bapoison na bato batéâtre bachroniqueuse oyo bosaka baémission bapoison bambasu ozobwakela ndeko na yo maladi ya mbasu mpo nini nzoto na ye nyonso to ebeba me bandeko mpo na nini yo nde kotikala éternellement oza éternel na mokili yo kokufaka te yo kasi soki okati vie ya mutu avant yo lobi na yo kasi yo ata yo te bana na yo okokamwa nde bavi na bango ekozala linga otambola na mokili na bosolo linga otambola na mokili nzambe akosungaka yo na bafamille ndenge moko boyokani toza nango te ndeko na yo olingi ye te bobotami na yo pourkui osale mabe mpona nini nga naza mwana liboso naza na baleki na nga so namoni leki na nga olingi osala ngai mabe me nakokamwa parce que nzambe oyo aprotegeaka ngai ndenge azaka na nsima boye soki aprotege ngai me lobi oyo olingi osala ekozongela yo moko oyo to naza na ya na nga na liboso yo olingi osala nga mabe yo ya na nga nzambe kaka oyo aprotegeaka ngai yango moni bandeko na ngai kosala mutu mabe ezaka na famille te ke bobotama na bango meme na libanda baninga na yo bami na yo bobotami bokoli ami na yo okosala mabe mpo ani mpo na nini okosala mabe bandeko tolingana bakoko na biso basambelaki na ndenge ya bosolo mpo bakoko na biso balobaki esika oyo makelele ezali esika satan azalaka na bastade boyoka makelele place yango mpe yango wana moni diable ayaka okaka o bato bakufi o bato basali boye o bale wana kisi bieko donc bato bazotravaille bakisi esika bato bagangaka bevocation ya koganga wana nzambe keba yo ndeko na ngai bokendaka baeglise boza mayele sambela nzambe
ata na motema nzambe akoyoka yo kobamba mateza neti ngande na zabo yale na bono gaga nzambe de la zabo tata nzambe soko sengi kaka bolobi keno nzambe na ngai surtout bakoko na biso kosambela na bango mpezaki na luzitu mpena yoka mpena tie mpena boye bazotala na bango moi bango mpa na bango moi soko eleki yango nde omoni tata nzambe donc miso na biso moi soko etali bakoko na biso même na ntango Egypte même na royaume Congo bakoko na biso bayebaki kosambela bayebaki korespecte mutu bayebaki koteya mutu ndenge akoki kokola biso tozwi ntango wana te mpa baboti na biso parce que baséparation wana yango ekosalaki lelo ngai nalobaka vérité nakoli mystérieux grâce à Fumu Kimbangu abatelanga te lelo na kote église Kimbangisi na kula te me nakendaka ka église Kimbangisi sans kokula nazwaka mateya nazokutana na papa diangenda sans kokula me nakendaka kaka asimbaka nga apesaka donc père akendaka kuna mpona maladi akimi nga na continue église Kimbangisi naye kokula na poto naki mokolo naki bomwana na ngai bandeko na ngai nakoli mystérieusement yango namonaka bandeko na nga nakosala nini mutu mabe oyo aza mutu lokola ngai ni ndeko na nga ni moninga po en tout cas bandeko nasepelaka ndenge nzambe apesaka ndenge bana na nga mpe bazala na ndenge oyo nga nazaleli nzambe akopambola bango mpe akoprotege bango ndenge aprotegeaka nga ndenge mpe akoprotege bango tolingana yango nde esengi nzambe alingi yo oza Kimbangisi yo moto ozokumisa Fumu Kimbangu yo moto okumisaka papa Simon Kimbangu Kiangani qui est notre chef spirituel na église Kimbangisi bandeko na nga tant que olingaka mutu te yo moko ntango osambelaka tuna na papa Simon Kimbangu Kiangani tuna na Fumu Kimbangu mpo na nini nalingaka mutu eteli te tanga nkombo na ye mpo na nini yo yina mutu moko mpo na nini biloko ya mokili tokotika yango na se awa tokotika yango mutu moko te akenda oyo tomona mikwa na ye na bamillion de million ya mbongo vanité de vanité bandeko bapaster bolinga bokoko bolinga tosambela yo oza paster papa aza kondima bokoko na ye abe baprêtre nyonso ya mindele bandimaka basalelaka bokoko mpe na bango bongo yo paster oyo religio mpe uti mpa bapaya oza koboya oyo yo bokoko merci mingi ya solo tokutani bongo mbala nsima na émission bokoko bayindo toyelaki bino sujet ya lelo oyo ezalaki bongo ndenge bato bakomi kosambela estce tozali mpena na bonne route donc bandeko bomoni toza na bonne route te parce que bato nyonso baza kosambela lelo pasi eza kosila te nzala eza kobakisama lukundu motema mabe eza kobakisama bapoison toza kotia na biso bambasu koyinana bafamile na biso boyokana ezali te parce que tozali nous sommes séparés toza séparés président Fachi il faut alinga baministre na ye faut alinga bango tant que akolinga bango te bakotambola elongo te baministre il faut olinga bourgmestre na bino bagouverneur faut bolinga bango bagouverneur faut bolinga bacommissaire des zones linga chef ya localité linga soki nani yango nayebaka te soki nani yo papa linga mama linga bana na yo na papa bana mpe balinga na bango o biso toza na famille cousin na yo bolingana ndeko na yo bolingana tant que boza na bolingo te yo oza komona keno nga naza danse rien bandeko nga namonaka lokola na botama complexe mpe te nalobaka yango ata oza milliardaire nakomipesa toujours valeur nango ata oza na mbongo ata lelo nakutani na président Fachi nakozala nga na complexe te parce que nakomona ye aza mutu lokola nga
nzambe nde apesi ye pouvoir ya kozala président na ngai ya mboka. Mais na kozala na kobanga te na banda kolenga-lenga ke Faci non. Na kopesa ye valeur, na ko respecter ye. Mais complexe bande kolongolango. Kozala na complexe a mutu te, ato moni akomi ndenge nini jamais. O mutu aza na ndako moko, aza na bandako, bande ko ata yo tongi kikuku. Eza ndenge moko. Boza kolala kaka. Mutu azotambola na mutuka ya danse, bande ata azotambola na jeep, yo soko azotambola na golf na yo, to na Mazda. Bande ko boko koma kaka destination place bozali boko koma. Mutu aza na bateau, yo aza na bwato, boko koma kaka. Nzamba apambola bino, tokutani bongo mbala sima. Bosa abonne na Congo Alenga TV, osabonne bandeko, otie j'aime, et ça la bien. Vraiment, tokoyela bino ka ba émission, o ezali émission bokoka ba yindo, masolo na biso ndeka to yebisa bino wana ezali ba divers oza koleka na communauté na biso. Mais awa ezali makamba molimo elobaka. Makambo teli molimo yango toyaka koloba awa. Mikolo koya pe tokoyamba batu. Na PCP mbote na Koko Eco Mondial o azali bongo remplaçant ya Mangongele kuna na kata Kinshasa. Ba messager nyonso tu na PCP mbote. En tout cas mbote na bino Koko Kipulu na Maroc, boze ebele na bosalite Nabi Lukombo na kata Londres, ba mbote na bino vraiment en tout cas tous les messagers babokuki seigneur surtout vraiment ba mbote na biso na bosalite Mbuta Doris Moko, papa na biso Doris Moko, Edouard Doris Moko na kata Genève na Suisse, mobali ya mama Natacha bambote na yo. Merci mingi na bakimbangi seigneur surtout vraiment nzamba pambola bino bana fumukimbangu bana ya papa na biso SKK na pesi bango mbote mingi na bosanité vraiment en tout cas papa na biso papa Silva na kata Kinshasa yepe kala mingi te tokoyamba ye po ameka pe komonisa biso oyo yaza kosala vraiment kati na ba ndeko na ye kuna na mboka Congo oyo esika zali kilongo nyonso bandeko nyonso o bazali pembeni ya papa Silva bambote na bino. Merci mingi ezaki ya bino ndeko Congo Alenga mwana ya fumu kimbangu tokutani bongo mbala semande tokosola lisusu masolo na biso oyo tomemelaka bino vraiment ntango nyonso bandeko na ngai vraiment tolingana ndenge kaka tolobi tolingana penza tozali bana ya peuple moko kasi ya solo bandeko to valoriser bakoko na biso totika kofinga bango surtout ba pasteur totika kosala baninga bato boye kokwesaka bango boye bakozona bango eloko te oyo nyonso baza koganga toyebi te soki moto ake kobeta obe akwei na moninga azoki bandeko ezali pasi vraiment botika konyokola bato oyo ekomi ondire boza na babiloko moko bobombi na se oza kotravaye bato boye mpenza eza kitoko te bolinga boteya bato liloba ya solo epuis ndeko nyonso tu oyo soki okoti na kati église to boza kosambela ndeko na ngai atanke mwana mfumuki mbangu soki boza kosambela omoni moninga aza kosambela aza koloba aza kosenga priere epai ya tata nzambe na ye yo ozwi maloba na ye wana to losambo na ye bapasi oyo ye aza komona na nzoto na ye bapasi na ye ye aza kosenga epai ya nzambe yo ozwi maloba wana mpo okende koyebisa yango bato to okende koyebisa yango paster na yo ndeko oyebaka yango oza motindami ya satana oza motindami mpenza ya satan donc ozali ange de diable donc yo ozali wana mpona koinformaka maloba oyo ya bana ya nzambe okende kopesaka yango epai ya moyini satana na bato na ye ndeko tika
keba. Wana zali maloba na ngai oyo na memele bino mokola lelo. Botika la malamu émission bokoka bayindo toyela bino toujours masolo. Prochainement tokoyela bino ndeko nous sommes dans sujet komela biso na YouTube na se to benga na plus 49 152 12 100 174. Donc plus 49 152 12 100 174. Wana ozwanga moko WhatsApp na ngai wana okoyi kokomela ngai vraiment si joza nango posa to sala to ko sala yango en tout cas ezala bokoko ezala pe na ma solo na biso. Nzambe apambola bino vraiment na bandeko nyonso ba ko s'abonner. Nzambe akobakisa un plus pour na bino. Botika la malamu nguya toujours ya mfumu kimbango ezala kati na bino pe bankolo na biso bazala kati na bino na tondi pe na bankolo na biso o bazalaki na ngai ye moko mfumu kimbango ko bandela émission pe tina suka pe na bosane te ye moko papa na biso SKK oyo abukaka mabolongo na ye po na biso tozali pe libanda nzambe pe azala kati na ye parce que biso tozali bana na ye oyo ye azali kobatela tango nyonso. Matondo mingi nzamba pambola bino vraiment na kombo na tata nzambe ampongo tulendo na nzela mfumu kimbango toujours matondo mingi ingeta toujours ingeta pe matondo. Émission bokoko bayindo ndeko nyonso ndeko tobosa na bokoko na biso te yango nde sali biso lelo tozala tolanda bokoko bayindo o epesami na ndeko na bino Kongo Alenga mwana mfumu kimbango. Le meilleur et donc les coinjo à toi à la bouni. Et Dingoma Tikulu menga meto Katu Zimba Kananzi Tikulu